Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait l'émission, na biso topesaka merci na Seigneur. Tomoni susu jeudi à lelo bandeko nanga. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza Sila Bisalu Bekam, eza Kevin, Kevin mwana mama de la paix. J'espère boyebi bango très bien. Bango nde tozolobela na mokolo ya lelo. Bomoni Jérémie Chabani, bomoni Cardozo, bomoni Lekechu. Bango nde tozolobela na mokolo ya lelo bandeko na ngai. Balobi baloba mabe bakuto na mabe te. Ezala nde bongo bandeko na ngai baloba mabe bakuto na mabe te. Kaka bino bato ya théâtre, bino na bamakita na bino ako bolingaka na bino Sila Bisalu te toyebi bolingaka ete. Bokomaka kozwa raison. O bakuku bafingaka, o bakuku baimpoli, o bakuku bwakaboli ba théâtre. Est-ce que bakuku bakokoka bola vraiment théâtre? Est-ce que bakuku bakoka bola ba groupe? Sila Bisalu afongolaka SBT. Ba conflit ezalaka te. Sila afongolaka SBT. Ba problème ezalaka te. Non poser ba question s'il vous plaît bo répondre nga même na ba commentaire. Parce que kotala kaka Sila Bisalu ndenge afongola SB ekomi ka problème ata njinja leki Sila. Ata ngungi ya baluki Sila bandeko nanga ezalaka pe bongo te. Ezalaka bongo te tosala mosala na biso bien nde tomisana kosala. Tobona biso te Sila aza mutu, aza pe na mabe na ye, aza pe na malamu na ye. Aza mutu, aza na mabe na aza na malamu na ye. Mais tosala makambo ndenge ke bien tolinga te tozwa parti pris parce que bino bozwa kaka kota bakuku. Bongo koto na bino ya famille liboma. Est-ce que boloba yango? Ya Belfi TV, est-ce que boloba yango te bandeko na ngai bolika likamuke bakuku likamuke bakuku bongo Belfi TV boloba yango te bandeko na ngai ekomaka likamuke Belfi TV bandeko na ngai. Sila Bisalu aza mama, bino bobengaki mama. Sila Bisalu akoboya te, aza mama, aza mwasi oyo azo mérite respect. Aza mwasi oyo aza na ye mokolo ya bamikolo nyonso ye moto asukisi mikolo andimaka yango ye koko bato ya théâtre acceptaka yango. Mais eloko esalinga bien kotala Sila Bisalu ndenge azopambola Kevin nulle part ailleurs omona makambo ya boye. Sila Bisalu azopambola mwana de la paix. Sila Bisalu azoloba ba prière à bien, ba parole moko très profond ya bénédiction en tant que maman. Ndenge azopambola mwana eza première fois tomona Sila Bisalu na groupe ya Kevin esalinga bien boye nde tolingaka. Union fait la force. Toza na besoin de paix. Nous voulons la paix. Toza na besoin d'amour. Toza na besoin de division. Toza na besoin d'amour. Ezala na communauté na biso. Ezala na ngambu ya ba Congolais na biso na bato ya théâtre na biso nyonso. Bazala ini ekesala bien. Na minute tomoni Kevin ndenge azosenga aide pa mama Sila Bisalu aya a contribuer ekesala bien. Sila Bisalu azalaka fier. Sila Bisalu alakisaka nini ye kuta monaka kaka ye bandeko nanga. Est-ce que Sila Bisalu ana problème na bino? Est-ce que Sila Bisalu azalaka na problème na bino? Sila Bisalu ndenge basololi na Kevin esali Kevin esengo ao reconnaître que maman nanga, azo reconnaître que icône, azo reconnaître que ba maman o ba pesangi elengi ya théâtre. Bino moko boyebi Kevin mwana moko respect, mwana ya de la paix, mwana moko akoli kati na ba mama théâtre. Ayebi ko respecter mukolo mwana leki. Kevin bravo. Continuez toujours boye nzamba lola akomema na ba dimension mususu Kevin akoleka. Kotala lolenge Sila moko azo témoigner. Nani soki Jérémie Chabani abengisi ye même na bagang Sila kokende ko jouer.
soki lelo leketu abengisi sila kokende kojouer soki Cardozo abengisi sila ya na ngai yaka koto tia linzaka sila akokende kojouer sila azalaka motema mabe oyo bino bokaniselaka ye te peut-être bozwana motango kosola na sila te peut-être bosolobaka mabe ya moto yango mpo aza mosika bandeko na ngai babi na vie soki vrai juge aoka de matoi kolinga toki ka litoi moko kotia onton ondimi ezaka bien te vrai juge faut kaka de matoi au balancier lelo sila bisalu ye moko alobi on a otiela bino bojo boka sila bisalu ndenge azoloba même Jérémie soki abengisi akokende kojouer même Cardozo même Leketu même Kevin baza baleki baza bana bandeko na ye pourquoi ya boya soki aza na ta na ye ezopermettre ke akende kojouer kuna akokende sila bisalu azalaka enemi na motu te nayebisaka bino sila bisalu aza enemi na motu te me aza na ye distance parce que aboya na ye baproblème mabe na samu oyo bandeko na nga mabe bakima yango so okimi mabe okutana na mabe te me soki oluki problème okokutana na mama na problème yo mo bandoka mwa problème euti wapi ekotaka esikani elekaka esikani bandeko na nga tolobaka mabe te alakisaka nini amonaka kutu nini amonaka eloko te aza sila bisalu otikala sila bisalu beka mpomba siane la poutine d'écriture oyo nyoto bozocréa na boninga boloba tomona changement eza te parce que bino bato liboso kobandaka yango oyo kutu sila bandasalaka ya groupe ya SB aye kokabola batéâtre sila bisalu ndenge aza na bandasalaka ya groupe ya SB bato bakoma kofinga na kofinga sila bisalu asalaki SB te bato bandeke kofinga te est-ce que na poser ba question sila bisalu asalaki SB te baproblème ezalaka te bandeko naki motema mabe futa te bosala émission bien bolobaka oyo eza vérité bolingaka koloba eloko eza faux te fo bosali réputation ya sila bisalu ata bolingaka ye te boraisonne ata un jour apesa bino kopo ya mai ata bolingaka ye te boraisonne ata un jour oliaka ata ngubane ensemble bandeko na toza motema malamu nazobalanse bavoivoi babone nanga bolanda na osila bisalu ndenge azopambola mwana ye Kevin esalinga cuisine ya niki na bino plaisir ya trop nazobalanse à suivre mayelo nzamba pe meza bakuka bientôt pour mon mams meza bakuka bientôt pour mon mams aya kotia mwa linzaka na ye mayelo nzamba pesa ye mwa participation na nga ya moke epa ya mwana biso Kevin Sney donc bafana ya Sney omonanga très bientôt ya mama de la paix à Togo donc SP très bientôt mwana sengi mama officiellement na pe toza mama waza mwana biso donc naza mama voilà mama atiaka pe mwa poids mwana pe aka kotia poids epa ya mama en tant que mère na koleka signé signature na ngai merci beaucoup à très bientôt. Merci beaucoup. Maman Lobby, ça c'est ma maman moi. Ça sera ma participation. C'est comme la âge, donc voilà. c'est ça. Pour la biso, ça sera participation là. Il y a maman, des na komona. You apporte you. Vous avez vu déjà le premier film dans le Apa mo la chaîne avec Ngai nzamba la biso. Maman sur ndako mwana hii. Voilà. Quel scandale. Scandaleux. Biso to mesana biso déjà na chaîne na biso passe dai to mesana mais mama ba cook Maman sur bango. Non, mama na bango na ya chapia na ba voilà baleki na ba zebele na ya pas Kevin donc il pas Minata son père donc il pas Cardozo donc il n'est pas Jérémie Chabani baleki nyonso tout dans les cas c'est votre yaya et maman ça sera ma part. Merci. Aïe, pas mon macaca, Sydney. Et Kende Wawa, Kende Wawa, Kende Liboso. Je reçois la bénédiction, mais ça va très important.
Il y a mon secret. Merci, maman. Ok, au moins. Papa, Père. Je rajoute encore. Merci la femme là déjà. Pambouama. Mutako kangwa kutana chambe ya biso. Mutako choro makala kutana chambe ya biso. Baka ibakisa maka. Amen. Baka. Rien ne t'empêche. C'est à la 500 cas à 1 million. 1 million, pourquoi pas donc 1 million. Écoute, donc voilà. Sois béni mon fils. Amen, je reçois Tout mon cœur. Voilà, merci beaucoup. Les Abakou, maman Lobi, vous s'abonner. Maman Mtalobi. Ouais. Maman Lobi, hein. Maman Lobi. Ah, t'es yana, t'es. Maman Lobi. Yana pas n'ingano to zagaboui. Maman Loba. Les abakouk. Oh, on déconne à bino. Mange adorable. Mange adorable. Au moment la loquette, yama. Et pas Kevin, loquette. Yamamse. Et pas Kevin. Yamamse. Et pas Kevin. Yama. Non. Maman, Maman Lobi, au moins le quête, il y a Mam, c'est pas Kevin. Donc abonnez-vous, restez branchés. Après le film, il y a Âme sans adresse. Âme sans adresse, parce que Mam, si on a quatre caisses officielles. Papa, elle, ça pas moulin. En tout cas, papa, dans la reconnaissance, la vie n'est pas Kevin Sinek, parce que ça, papa, oh, il y a les beaux, c'est pas la caisse officielle. Au bas que mon fils va de l'avant. En tout cas, ça me l'a abonné dans la bino. Oza mwana biso, penza ndenge pe tout boye. Mana yo ndi azali muninga na biso. Tala kaka donc de la paix. Jamais tokoki ko tanga ya biso mwana. Et c'est mon biso wa parents ezalaka to mwana za kwa pe azomata. Ça là nous allons continuer. Merci papa. Yango toza kobeta maboko ntango tomona ye 100 cas. Non. C'est déjà vu. Donc siko nde tokoma na million. Amen, je reçois. Abonnez-vous massivement. Bandeko nanga, j'espère bino mo bolandisi la bisalu beka mpomba scène. Cuisine yani kitivi alingaka na ye boye kati okunda weti nalingaka boye mama Jeannette Bosolo mama vraiment azopambola mwana ekendaka bongo kotala Kevin mwana moko respect puis mwana moko atiaka ya na place na eleki na place na ye te Kevin vraiment semble que non ok na ba bêtise taza na ye moto aza na ba erreur ne mais ebi ko respecter ba mikolo tout ouais Kevin ebi ko respecter bango vraiment maman de la paix bravo na éducation o pesa Kevin ezomona na vraiment osala musala kitoko maman nanga de la paix bravo bandeko nanga j'espère bino moko botali film na biso nouveau départ fin 11e partie wana bandeko nanga na vie faut kokelaka mama na vie faut kokela quelque part pe ba mikolo moni mama Marlène amonaka mama Marlène aboya ki me papa ko rakota ki na kati ba sentiment linda ke na sala ka be po mwana ngazala l'aise tala lelo esika esukela kibango mais kotala famille balobi la famille est sacrée kotala mama Marlène asangisi linda na ba michou bandeko na nga na moni kete famille vraiment ezaka famille bandeko na ngai kotala linda mikiti sila bisalo a fin mamisi oza fin mamisi abi balukele bapile mamisi balukele bapile posani po melo limwano kaka mamisi osala yango bien bomoni mamisi sila lokwa soso apoli na mai makasi esili ta ndenge akitaka mamisi te mamisi aso omoni mama Marlène a très sage omoni ndenge azoloba ndenge mwasi nyo tout vraiment alobaka alobi vraiment tellement bien asali pe musala ne tellement kitoko te bravo mama Marlène umelano ma pasteur nzamba lola bombela biso yo na kati ya SB opesaka makambo vraiment okotaka na ba filme opesaka oza na opandeko no sila bisalu nzamba lola apambolo umela nzamba lola apambola bandeko nyonso ba jouer na kati ya SB na filme oyo ya nouveau départ. En tout cas, nzambe apambola bino bravo na bino nyonso musala kitoko filme na biso ebandaki bien ekomi na suka lelo totali fin esili bien bandeko nanga Dieu soit loué
bandeko na nga to consommer toujours film na biso wana eloko akotala te totala yango tomata emata ekesala toujours bien babino moko boyebi ke Sila Bisalu nde mama na biso wana nde mama respect ebele mpona mama Sisila respect ye nde mama na biso bandeko na nga filmu eza elengi kotala Linda ye moko azongi na biro kotala Serge kuna na makala kotala lisusu kuna mama makambo eza koyinda na via bi mama lelo tosuki wapo mona esika otie mwana wa mobali mwana lelo aza na parke mona esika tosuki nyonso ya Serge bakangi njoka nde Serge asalaki na ye testament mayuya Serge oza moyibi ya solo oza vraiment vrai moyibi okaka kabaka kosa Serge obanga ta te ozongisa ta motema nsima to okata mawa pa lindo ede famille ya mokomi na mokonzi okomi na kotelema lokwa biloko yango eza ya solo lelo tosuki wapi omoni ladona zolela ladona komi koganga mama makambo pa moni eloko osala eza te mama makambo ata likolo atali na se amoni nzambe mwana vraiment Serge elenga suna ba problème misusu ya ladona tokosuka ndenge nini nzambe mama makambo na bino moboyebika na Thérèse kende mata eswane ba monte kita desa mama makambo akoki te via biomoni tosukaki wapi nateyaki bino nyonso nayebisaki bino tosukaki wapi bandeko na ngelo eleki koyoka na samo oyo eza te soki omoni ezosimba te koforsaka te tika nzambe alobela biso di manière di notre tika ndeko na nga koforce eloko te totala nde nzambe azomema biso bandeko na nga totala ndenge nzambe moko azosela biso bavre baabone na ngai kuizi Yannick TV na bino azalaka na ebanki te bino moko boyebi j'espère oyo eza conclusion ya film na biso nouveau départ bravo na baterre tout bravo na baactrice nyonso bravo na film oyo bopesi vraiment oyo ya bino en tout cas tosepeli en tout cas tozwi conseil toyoki prière tomoni exhortation morale tout kitoko nzamba pambola bino emishu mwasa libala fomona maputa mishu azolata na barobi babala bakosana mishu mbembele umela normie Linda Koti en tout cas bravo bopesi vraiment makambo na kati ya SB bakuku oye toujours maboko likolo mpona mame Sisila respect yene mama na biso mama na bana ndako na bato na bango ekenda bon bandeko na ngai ke ezongi naye kopesa bino kaka merci na bandeko nyonso bozalaki na kati ya live na nga merci na bandeko oyo bokoya après merci na bandeko oyo bokosabone bokokommente bokopartage émission oyo tokonsome toujours film na biso tokonsome film na biso massivement malgré film esili me tozongela yango esala bien bavie matamata esala toujours bien makasi cuisine Yannick TV na bino na lela bino na kopesa ba merci na bakuku nyonso merci na mame Sisila Beka Mpomba Seigne merci na ba vrai ba abonné na nga merci na bandeko nyonso bolinga cuisine Yannick TV na ba obolinga nga te na lingaka bino bozala ana poso bino pe bozana esala bien musale mata ba abonné na ba vie na bino pe bokengela bokota esala toujours bien na prière toujours pour na bino ba vrai bandeko na ngai ba bonne journée partout bozwami ba bonne soirée c'est-à-dire pas ba erango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.